Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Bandeko batali ya balandi nyonso ya Congo check check to pesi bino mbote mukona lelo enga malamu na mabota na bino na sepeli su kozonga na check check po o eza ndako na biso eza ndako ya papa ata mwana bimi akeya atamboli asuka aka azonga epa papa yaonga na lobaki biso toza ba soda o toza en réserve soki baza besoin na biso na Congo check check to hésitaka te tozonga ka po ete boss na biso si Mutombo wana aza penza ya biso ya motema to mata to leka to zonga boye toza kaka elongo na ye na yango napesi mbote sika azwami napesi mbote na bandeko nyonso balandaka biso o bamitunaka me mama Odette kenda mama Odette azali bokitisa motema tozali wana pona bino po toyebi ete bino pe boza wana pona biso. Alors nazanga moko te naza na ndeko nanga maman José qui n'est plus à présenter nayebi ke ndeko nyonso ya Congo check check bayebi ye maman José mbote na biso mbote maman Odette kala penza kala me tozali nzamba azobatela tozali. Alors lelo nazoyamba maman José na plateau na biso aza na lisolo alingi abetela biso bongo tokokota na développement nango maman José okokoyela biso liboke oyeli biso ofungolela biso yango na mesa. Merci vraiment maman Odette na sepeli mingi po tokomi toza mibale bayebeli biso tozala ka mibale en tout cas nazopesa bandeko na nga nyonso mbote oyo to partageaka na bango na check check tozopesa pe papa Mutombo si bombote mingi bisika azali nzambe apambola ye lisusu papa metitima na sima kamera na biso nzambe azala na ye po yenda azosala bilili malamu po tokota na bandako na bino. Lelo ndenge mama Odette auti kona koyebisa bino naza penza na lisolo ya solo oyo nakopetele bino me tokozala na ye elongo pona kokota bien na kati ya muzindo. Lisolo na ngai mama Odette ezaki na couple moko papa wana aza kusala musala place ya bien kaka ndenge tozalaka na ba pareil na ba réseaux sociaux toza na ngwawa papa ayambaka demande ya muntu moko boyi mwana mwasi ako apesi demande na ye ayambi ye babandi kosolola ayebisi avandaka na Canada iko na Canada wana avandaka alobi nazalaka nga moko siko mama José papa azawa na mbokani papa oyo nazoloba azalaki awa aza awa na biso na Kinshasa oui OK koyo ndenge papa azalaki awa pe azalaki bien azosala mosala na ye eza pe ya bien na mwasi na ye na bana 3 ntango mwasi wana alukaka ye kuna ayebisi nga naza nango na yo besoin na kosepela tozala na yo ensemble ndenge mibali bango batondaka te yo oza na mwasi na bana andimi demande wana babandi kosolola na garçon mwana mwasi wana ntango bazosolola mwana mwasi azalaki na Canada bazosolola ti en tout cas bazwi temps ayebi famille ya papa awa atindelaka ye bafoto oyo mama na ngai oyo leki na ngai oyo mwasi na ngai ngai mpe naza na mwasi na bana me telema yo olingi ngai tokozala kaka ye alobi ngai kuna nayebi te me ngai nalingi oyo okozala ka mboka wo ngai nazali papa na maloba ya mama wana alingaki yango makasi alakisi famille ye mpe alakisi ye bafamille na ye mwasi wana azalaki kitoko makasi bazosolola kaka chaque jour basololaka soki na comprendre bien papa na biso wana aza na famille na ya mwasi na bana me alingi susu mwasi wana ya libanda koyo na kosolola na bango mwasi wana alobi fo ya kotambola awa naza na biloko mingi soko ye
tocha na mai to banda kosala ba activité na biso même ozana mwasi nga na moni eza problème te tellement nga na za aw nazo salelo mikanda yo banda koya nga na bimisi biloko yo ye nango teki tozo sala bongo po tokoka kozala na mbongo ndenga mutu nyonso alukaka na mutu alobi na lingi o mingi na moni oza karso moko malamu toko développer malamu ye pe asepeli mais ayebisaka mwasi na ye ayebise mwana mwasi boyi na boyi mwasi alobi bazalaka bongo ya alobi te na moni aza na makambo ya bien soki nga na kei kuna ekozala pe lolenga malamu bino pe bokokende kuna na bana pe bakozala bien tika kaka tozalaka na relation tobebisa te mwasi ayebaki relation wana ekeiti ekomaki bampara ya mobali bayebaki bandeko ya mobali mpe bayebi moma omonika bazosolola alobi eloko moko te aza kotindele ye mais azopromettre bango kaka azolakisa bakarto ya biloko akolakisa babiloko ndenge na ndenge na ndako papa alobi awa ngai nazwi mbongo aye kotinda ye alobi tindela ngai passeport na yo salisa yango na mikanda ya identité na mobimba otindela ngai papa abimisi pe passeport apesi ye biloko nyonso azosenga tinda boyi papa akeye kobimisa apesi tinda boyi papa akeye kobimisa apesi biloko nyonso ekoki na maboko ya mwana mwasi ya Canada ntango papa atikali antuka lisolo ekomaki elengi mokolo mosusu amoni kaka mwa video eyeli ye mwasi wana asali video na ye ya pamba ye moko mpenza na kati ya ndako na ye na chambre na mbeto azobaluka azosala boye atindele video wana azalaki kaka mutakala azosala video wana ntango papa amoni motema ya papa ezalaki su bien te telema mwasi ndenga alobi omoni ndenga nga nazali nabombeli yo te tala nzoto na nga mobimba yango tala mbetu na ngai tala ndenga nazosufrire awa nga moko yo mpe oza kuna yo moko tala ndenga nazosufrire atie misapi na monoko abimbisi lolemo bino moko boyebi kaka ndenge bato basalaka papa amoni bongo motema ya papa ezalaki na kimia te mwasi atiki ye kaka na silence bongo 2 jours aye koyebisa ye omoni ngai nalakisi yo ke nalingi yo mpe esalela ngai nano kamwa oya yo mpe otindela ngai papa alobi ngai ere oyo se fo mwasi oyo ayeba ngai se nazali papa akei mpenza azwiki mbolongo na ye na kambela alie mpenza alobi lelo mwasi wana amona mpenza ndenge nzango na ngai ezali papa lali mitandi atenzango likolo alakisi boye papa telemi boye papa bandi kolia munoko ye moko papa ye moko penza dimension moko ya kosakana te papa ye moko otali boye lobi keto mobali oyo aza penza mobali asali titi ya lobi moke papa li akomisi yango mulai soki asalele na wese yo na ngai toyebi te soki na mbeto mama azalaki te papa asali mosala na ye wana nyonso esili azwi kamwa video wana atindeli mama mwana mwasi ayambi video wana na ba 10h kuna na mboka na ye tokoma ba 15h papa moni kaka appel normal ebengi ye yo pope Richard bien ngai nazana mwa video na yo na maboko appel euti na poto bisika ye atindaki kamwa video wana sikoyo appel ebengi ye na modele oyo ya appel kaka ya lokola ya bisoir mais elobi na ye ke naza na video na yo awa soko otindi mbongo te nazo publier yo papa lobi yo oza nani video wana nga natindeli yo te natindeli mwasi buku na moni video kati ndenge nini nga komi komona ba appel ekomi koya oyo yo oza nani alobi kotuna ngai ke naza nani te eloko eza oyo ke tindelanga mbongo $5000 papa alobi ngai naza na nga na mbongo 5000 te soko otindi te tozo publier yo awa papa moto ebouge ye papa motoki ya mobeso ebandi kobima atali mosala na ye atali famille na ye atali ndenge bakobwakela video atali munene ya ndenge asalaki na motema azalaki kosalela alobi nzambe ngai nakufi anake kobimisa kaka mbongo alobi bo patiente lobi na ba 10h na otindele bino mbongo akeye na banka azaki na $2000 na kati na compte na ye alobi nabimisa kaka mbongo naza na eloko na kosala te wana bombeli mwasi po mwasi ayebaki te ye alakisi banzango na modele wana
aya bimisa balobi compte kotika la bongo te bakati $300 etikali na compte bapesi 1700 papa azwi mbongo akei na camarade na ye ka moto akufaka ye moko te azalaki na camarade na ye moninga na ye bakola ayebisi alobi mon cher ngai nazwi likambo tala momi nalakisaka yo wana nzoka momi wana aza na Canada te momi wana baza bato moko ya mafe ba sport tala tendi munga sengi nga mbongo boye na boye ya lobi ose ya na sina bimisi mbongo fo na fila na pesa papa musala na ngai réputation ngai place nazo sala musala na mone eloko nga na kosala te moninga yebisi ya lobi yaka na mbongo wa eloko nini ezolakisa ke soko otindeli mbongo oyo akolongola video wana opesa te yo ezala opesa te yo yebake bakopublie yo mais malamu bapublie ozala na mwa mbongo na yo ke bapublie yo ozala na mpiaka apesi courage papa alobi pesanga sika nalala alali wana epa camarade na ye bango babandi kobenga ya makasi ozotinda mbongo te zelo ozoyeba ozotinda mbongo te alobi bosala wonyo bolingi nga naza na ngai eza na mbongo lisusu te na minute ayoka kaka mwana ya na ye na Lubumbashi abengi tonton Richard bayibi compte na yo namoni yo na video papa alobi nzambe na ngai muke mwasi na ye abengi otoli na kunyomonewe muke mwana mwasi abengi na bokilo na ye po ye akendaki vite alakisaka bato nyonso mpenza batindi kuna mwana mwasi akaboleli kaka bato oyo ye azalaki na bango na nimero bandeko na ye na Facebook ayambi na mwana mobali babandi kobenga ya désordre alobi nzambe moninga na ye ayebisi eke kanga na telefone nzwa makasi eleka kotala te babandi kobenga moninga na ye pa mwasi tala moninga na makambo asali yo ozomona video atindeli ye oyo azwi oyo atindeli oyo azwi oyo atindeli oyo video ke iti na musala ya papa babengi na musala papa oyo makambo nini tozomona mwaya yambe eza te yasakangi telefone babengi mwasi tala makambo bali na yo oyo te mwasi alobi naza na eloko akoloba te encore appareil ya kitoko abimaki image kaka ye mwaya kowangana eza te alobi naza na moyen nasala awa te mama odeta mwa mbali amoni likolo na se ekomeli ye mokusa alobi ngai nazomela kisi na miboma ye alobi ata omibomi video ekotambola omiboma te ekotambola kaka kanga motema tongo etani balongoli na mosala sa eloko azwi mosala ebebi alobi ngai awa namoni eloko akosala te abengi kolek na ye ya mosala oyo bazalaki kosola na ye bi asengi alobi antuka ata balongoli ngai me bazwa mwasi na ngai po mwasi na ye mpe aza kosala wana me ye azadimi mwasi ke azonga place wana azwi mwa mbongo wana finance mpe ndambo bazwi mwasi baeleve ye place ya papa mwasi ke abanda mosala papa atikali chômeur papa na ndako wana azali une semaine nani image wana ezotambola kaka na internet emata boye ekita boye abombanaki mukolo mosusu azwi mayele alobi namelaka kisi na oyo humiliation nakokoka te mwana asi akei kosombela ekisi ya mpuku oyo ya makasi tozalaka nango awa akomi koya mama mpe azoya nini o papa atindi ngai alobi nzambe na nga mobali oyo alinga miboma abotoli aye akoti ye wana aza bien te mama Odette lisolo wana nayebi te yo mpe koloba nini na bandeko balandi po makambo oyo eza bango bavandeli yango bapapa bavandeli yango mitakale eyaka awa ya awa elongwaka ekendaka kuna ezosala boye na mopepa nyonso ezaka bamitakala toyamba oyo tozongisa oyo yo mpe okopesa conseil nini na likambo wana mosala ya papa ekufi bon naseki nanu mpo namoni d'emblée boyenga namoni na condamné na papa namoni que aza irresponsable mobali faut za penza mobali en tout et pour tout mobali eza kaka nzoto te olati pantalon nde oza mobali ntango mobali azosala likambo il faut ayeba liboso na nge eza ndenge nini
simananga ezandemini. Mais une chose nangana préciser na balandi na biso topesi kombo ya papa Richard. Mais mon collègue papa Richard. On ne voudrait pas que tu aies confusion. Maman Moko aloba, c'est Richard. Non, papa ana kombo Richard. Alors je disais, papa il faut azala responsable. Aye ba ke liboso nangeza nini, sima nangeza ndengeni. Likambo nazo sala lelo. Soki est baby. Nako se retrouver wapi. Bato bazalaka sima nanga bakozwa nini bao bazaka liboso nanga pe bakozwa ndenge omoni ya solo toza besoin ba cop toza besoin mbongo toza peut-être na besoin ba relation. Mais moi je crois que surtout na ba réseaux sociaux il faut kozala clair tant mutu asengi yo ke boza ba ami il faut koyeba genre ya relation oyo tolingi effectivement kozala nango. Ce qui n'a moni papa métier à komelinga, on demande d'amis. Tous les amis, on parle, boni yo, na koebi c'est bon, yaya nanga Josa Zali, le ki nanga Odeta Zali, maman nanga Zali, cela n'empêche qu'aeba libota nanga, to solo. Mais tango moni ke mutu wana komi kolongwa, na nzela oyo bino esengela ki bozala nae, akomi kobima. Tango abima ki amema bandi no na amitié. À continuer ti ba affaire. Mais rester dans les affaires. Koke komi tchate na relation moko oyo zoye ba ko gérer te parce que moi si atindeli au vidéo nae soko za mobile et que oyebi likambo zo ça. Tu peux te limiter à dire que non ngana yo relation eza affaire. Toyokana ki yo kotinda biloko ngana ka ndengo lobi mibali mingi na lobi mibali nyonso te mibali mingi soki asi amoni mwasi ye moko ami pesi bongo aya lobi eza passe en or ngai fona yamba kaka yango ayambi yango. Mais voilà les conséquences. Mwana mwasi wana peut-être que batinda ki ye na batu ezalaki kope salami kaka awa na musala esalami kaka awa na bato mitema mabe de basali jewan. Tu vois, si comme yo oyebi ko gérer ba relation na yote au longwe na amitié au koti na affaire au koti na amour finalement et salibi toto ko liango e komingai yango na pona ngana olobaka ke soki to yebani il faut to yebanga na yo to za banani ozomona. Amitié entre moi sina mobali koza na je sais que bani na mama Odeta na zote momke omoni balobaka ke mobali abanda mwasi sima bolingo ekole bolingo nyose yaka kaka muntu moko ndalingaka oui donc alingi apesi mususu mususu wana pe ekoteli ye esali bolingo basali mwa temps moko bazokoma nyonso kobengana kosolola nde omoni papa amitiki bolingo ekoteli ye mengana toyokana likamba bolingo ne bandeli te toyokana ke toza baninga après toyokani ke yo kotinda biloko. C'est comme ça que même maman nanda andimaki relation ayebaki te ke tokokoma na ba vidéo na bani pour moi sina mbali bakosa ba affaire na ndenga bien sans que bazala moi sina mbali ezalaka moi passe maman mais na ba bureau to vanda andeni mais omoni ebele esukaka ebele esukaka omoni kaka pona oyo na oyo bakomi kobeta en tout cas ezalaka moi passe wana donc bayebi tina ya relation na bango te mama José soki tolobaki ke yo oza fournisseur nanga par exemple ozaka na Canada nga na somba kelongos ou bien nga na zana Kinshasa yo ozaka no bite mère na besoin mbisa okauka sombelaka nga bambisa okauka tindelaka nga na tekaka kutu tokolongwa na mbisa okauka tokoma mwasi na mobile point to yebi effectivement te eloko nini tozoluka. Mais soki totikali kaka te na tindelaka mbisa okauka ya tindaka mbongo
ote na ndako nanga kote oyo po bamingi baza kuna o na mekaki na famille elienga mbongo famille esali boye mama José naza na lopango naza na terrain nanga na Kinkole na kobando tindelo mbongo otongelanga so na komo otongelo ndako fona koma nasuka na koma mwasi nao je ne vois pas pourquoi gasi mingi yaka bongo monika moto alobi en tout cas oza mwasi moko oza mayele sala ndenga musala osali munene mais soki tozana yo tokende musika mais yo deja oza na mwasi no mususu tokende musika mwasi wana aza mwasi kaka tala ndenga tokutana ezalaki ka malchance mwasi wana mama akotanga kombo na ye mobali soki mwe mwana makambo mwasi ana asaleli ngai mama José mobali oyo akendeke kofinga mwasi na ye pa mwasi mususu a mobali te afojo luka bargument mususu Pako ebisoka kwa za mwasi mabe a mwasi me baboti mwana liboso baboti ya mibale baboti ya misad bavandi 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans ovanda kaka na mais continue eza makambo tokutana nango na poto wana mama moye ko ebiso ezate na poto wana eza makambo ebele mama nde omoni mwana mwasi wana azapenza libaku nanga kutu papa alobaka mama nanga alobaka nenga mobali aza na capacité nyonso akokweyisa mwasi mama siko yepe mwasi akweyisi na lokoso na ye ya mbongo na lokoso na ye ya nzoto akeko se retrouver na libulu azaki na musala na ye ya bien malamu sikoyo nga mwasi nazwi musala baeleve nga po yo osali buzoba donc okomi sous ma charge omoni place ibale bebe baboyani akomi kotala mwasi akomi lolendo mwasi pe akomi kuna na ba chef réunion pamba moke tokendaki réunion bo ba réunion oyo eza yango te abendani na ye atiki mama abendani na ye à cause ya réseaux sociaux réseaux sociaux il faut koyeba ko gérer yango réseaux sociaux il faut koyeba ko utiliser yango na sagesse po soki a utilisaki yango na ndenga bien et qu'on memele eloko bien mais réseaux sociaux oyo soko salela yango pona mabe oko atteindre effectivement objectif na wana ya osala muninga mabe osali muninga mabe pe okomi pe omoni ke azui amoni nde na sambwisi objectif na ye mwana mwasi dès le départ ezalaki asambwisa non seulement alia yo mbongo mais asambwisa okande ngolo ata pesaki 5000 ata pesaki $10,000 alingai kaka publier po ezalaki eloko na bango basali kaka po basambwisa ye kaka alingai kaka publier yango donc tina moko ya okeko bendano ezati conseil na opesaka na mama wana azaka mobali na ye aza papa abana na ye nayebi ke bamama bakoloba te soki ezalaki ngai mbe mobali aboyinga parce que soki ezali mwasi nde bapibliaki bongo effectivement papa na yenga aboya mwasi mais mama azalaka na motema monene mama nde balobi abatelaka libota mama abatelaka bana zwa mobali na yo likisai na nsima mokongo bombai era komona ke yo soutenir ye mama mobali wana kozonga moto akozwa mayele pe akozwa makasi likamni esilaka te éternel ezaka nzambe wa likolo amen eloko moko eza éternel na saa moyo eza te nyonso esukaka lelo bakobeta lisolo na ye lobi musuku na pe bakopublie do ya yo batiki nanu ya sike bimi totali nanu video ya sika wa lobi pe komi boye totiki nanu donc omoni ke koleka na koboma nzoto te papa komi boma te batela bomoto na yo batela mayele na mende oteyani papa ateyami na kanisi mbalo akozwa mayele koleka oyo azalaki na pe akokoma un homme fidèle yake ata mwasi abengi ye na nzela akozonga mbangu na ndako na ye mpo na nini mpo ye amoni ke na mitikaki tala esika nakei kokweya mpo lika kokweya mama José moto akweya kaka te kotelemaki boye pu okwe obeti na libako nanga nakweya obeti susu obi te namoni nzelo oyo ekomemanga na esika mabe tika soki ka jour amona ye video wana abi te
ngana mamo yo toyokanaki makambo te ndenge nini yako même papa asepelaka papa nyonso ka moneka mwa video wana ya mutakale ezalaka bien basepelaka makasi eza mpenza oyo eza eloko ya c'est le salaire du péché alakisi mpe yango bamama mpe bakosilika te mama odete mpo bango mpe basalaka yango elekanaka mpe mais il faut kaka mutu nyonso asupporte ye eloko ye azosala omoni ke yo oza na oyebani oza mutu moko ya kosala bongo te kosala yango te eza mpenza mabe eza ta question oyebana te ngana yo tolingani toyokani ke nazosalelo mikanda ozoya Canada pourquoi il faut totinda na bavideo ya mitakala pourquoi puisque omona ngo boye na polele tobandi na bavideo poa c'est ce qui prouve que ce n'est pas sérieux. Ça prouve que c'est une histoire qui n'est pas sérieuse. Mungai na lobaka mobali alinginga akoko zwanga teko tindelanga mikaka kaode tinde na vandibu. Otalinga na check olobio papa Sibu pesanga numéro ya maman dette. To komo sola na lobi na zu mutakala nanga na tie na film na tindelio jaja na sala. Soko linginga okomona ngamu réseaux sociaux to téléphone et ça ka pona makambo mabe. En tout cas maman José pona kosukisa ndenge ka na lobi mama akanga mutema azwa mobali na ye azongise na ndako likam nyonso esukaka nango pe babosanaka lobi pe okobanda ozobeta lisolo ekomi neti ozokosa me ovivaki yango yo pe papa zwa mayele soko okei na mutu kaza collègue de service zala collègue de service soki azali relation à faire tikala na relation à faire. Il faut pas mélanger les relations dans la vie et botara bien ti. Et ça la rakito côté. Maman José na kanisi okoki kopesa moi toli na papa na maman wana pona libota po biso toza chaîne tolingi bomoko na kati ya mabota. Molingo eumela na kati ya mabota. Bandeko balandi na yibike tokomi kaka na suka. Ya émission oyo tozanango nyonso wana eza kosanga bunzambe soki bunzambe eza na kati ya bato nyonso ekosalama te ba mama tozala na habitude ya kobondela mpona ba papa ata makambo mabe ya ndenge nini bondela mpona mobali na yo bondela mpona bana bondela mpona yo moko po okoki kokweyisama Satan azoluka batu na ndenge mokili elinga akomona batu bavanda mibale mwasi na mbale bazolia bien baza bien te akoluka kaka ndenge nini akokota na libota wana po apanza yango na minute libota ya muninga epanzani papa wana eloko wana ekoki kozala ese préparama na monde de ténèbres tina ndenge yeko ya de bebe silo musala esali makambo nyonso wana mpona nini kozanga bunzambe na kati ya batu ata toza na mboka nini ata toza wapi me toyebeke nzambe nde azali liboso ya nyonso tobondela mingi mpona bamibali na biso mpona bana musala bapesi biso bamama yango wana tomikanga tozala mpe bato moko baekila tokoki kosala boye te mpo nyonso tokoki kosala yango te eza na oyo okoki kosala mosusu onga nakoki kosala yango te meme bapapa il faut total makambo ezoloba na ebele bazotinda bapriere basala nzambe bazoloba nzoto na yo ya papa ezala nzoto moko ya valeur ekozala ya na moyo olakisa na butu olakisa ozolakisa nani ozolinga wokoma nani nzango wana ezaka na bisika babetelaka yango babetaka na bato nyonso pamba te oyo yanga mpenza napesi mwa toni ndambo yango tosimba nzambe na mabondeli po tokweyama na batentation oyo te. Merci maman José, merci na bandeko batali nyonso tosepeli oyo zana likamba kobakisa akoki kobakisela biso makanisi na ye mpona ndenge mpe toluka tokontinue kolendisa mama wana mpe na papa topesa famille wana mayele bino mpe baoyo bovandi bosalaka baninga baku wana ya mabe boyebake musala na musala
ezalaka na lifuti nango. Amen. Atakala bokofutamaka na koluka kokabola mabota na koluka kozwaka bambongo ya batu na ndenge ya malhonnêteté boza nango na ba video ya mabe bozosala batu nzamba kofuta mutu na mutu selon misala na ye. Vraiment tokabwani na bino awa nzambe na biso abatela bino nde tokutani mbala toka azala na mabota na bino. Ciao. Ciao. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo.